Mbote na balandi nyonso ya Irsil Botelo TV, mbote na batu nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV. Alors ce zambano ya liboso, kande to yebisa bino ce zamba liboso kuti na chaîne na biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba vidéo na biso ekozala malamu mingi. Lelo to ye na likambu ya binemi ya Rosie Muchopi na Mimi Kabongo et puis Sila Bisalu. Tovande ka bitima boy Sila Bisalu alobisaka lisusu Rosie Muchopi te. Bato oyo batalaka SB, bato batalaka bateatra SB to yebi biso nyonso ke Rosie Muchopi azalaki kosala na SB, akomaki kosala bateatra na ye kuna epa ya Sila Bisalu. Bitima ka boye Rosie Muchopi alongwa epa Sila Bisalu akoma kosala epa ya Bella TV. Epa ya mama na biso o tobengi na kombo ya Belvi Kandi la patrona. E lelo to vandi ba news e ko bima kande to zakana soki ba news e bimi biso pe to yeli bino ba information ya sur kaka nde ba news e ko bima lelo ke Sila Bisalu na Rosie Muchopi bayoka na kate. Nani aza cause ya Sila Bisalu na Rosie Muchopi bayoka na te tozoyoka ngo lelo awa na Irsil Botelo TV. Yango to sengi na bino soki eza mbala na ya liboso o kutoye chaîne na biso, mbala na ya liboso o koti pe o moni chaîne na biso, mbala na ya liboso o fouiller pe o koti na Irsil Botelo TV. En tout cas, abonne-toi avant de partir. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso et ça là vraiment malamu mingi. Qu'est-ce qui se passe entre Sila Bisalu na Rosie Muchopi? Sila Bisalu a bloqué Rosie Muchopi na téléphone. Subitement ka boye, Rosie Muchopi a outaki tournage na SB, kozonga na ya zonga boye directement atala boye, aluka komela Sila numéro Sila les alisuta, aluka komela Sila message to kendete. Or Sila Bisalu a bloqué Rosie Muchopi. Il paraît-il ki songi ya bata théâtre donc Mimi Kabongo akendaki ko tonga Rosie Muchopi et pas Sila Bisalu et sibitima Sila Bisalu pe comme azaka na kanda to yebi bisons que Sila Bisalu azaka vraiment kanda a contrôler kalikambuta, contrôler qui pétait directement à bloquer Rosie Muchopi na téléphone sans ko bengisa Rosie Muchopi pour que avant de ça y a solana ye ke omoni oza muto travailler ki pa na ngai problème ezanini et directement à bloquer ki Rosie Muchopi. Et to ye komona sosu message ya Rosie Muchopi atindi message na Mimi Kabongo ke ye alingi na lisusu binemite. Donc Rosie Muchopi aboyi na ye binemi asengi na ye na Mimi Kabongo ye alingi na ye lisusu binemi te po mikolo ezokende baliwa ekomi brisque to mona ki biso nyonso tanti Suzy akufaki ye na mama na biso Teresa bawela ki makambu nini ti tanti na biso Suzy bantu akufa kaka boye na mama Teresa batikala koyoka na te e yango nde epoussé Rosie Muchopi aya kosenga na ye pardon. Rosie Muchopi alobi bien que Sila Bisalu a bloqué na likambu o ye ayebite, Sila Bisalu a bloqué atuna ya ta likambu te directement kaka boye ba bloqué yango wana bomona kalisusu Rosie Muchopi aleka kalisusu na SBT. Et Mimi Kabongo nde azalaki pon soit auteur ya binemi ya Rosie Muchopi na Sila Bisalu bandeko na nga ya théâtre. Bandeko na nga ya théâtre biso ba YouTube mama ba YouTubers tozo pesaka bino conseil. Biso tozo pesaka bino ba conseil na biso tozo lobaka. Ba conflit inutile ezo futa eloko moko te. Soki oyoki muninga na alobi likambo luka ye bokende bo solula c'est tout. Kende luka muninga bokende bo solula eza na importance moko te yake oyoki moni likambo ya balobaki ezalaka ndenge mususu. Muto ayaka koyebisa likambo ayaka koloba likambo ndenge balobelaki te. Donc muto ayaka koyebisa likambo yepa ayaka na pilipili na mungwa na ye pour abakisi yango bomonaka likambo ezalaka ndenge balobelaki yango te. Soki Mimi Kabongo ayaki pa Sila Bisalu ayeko funda Rosie Muchopi ayeko loba qu'est-ce qui prouve que makambo Mimi Kabongo alobaki eza Rosie Muchopi nde alobaki yango ekozala batongaki SB bango mibale batongi bango mibale aleye amimi makambo kuna epa Sila Bisalu pona bayina muninga
toyebi biso so makambo wana ndenge ezalaka. Alors Rosie Muchopi abimi déjà alobi alingi na ye kimia aza na ye na posa ya binyemi te, aza na ye pe na posa ya likambo epa ya SBT, aza pe na posa ya binyemi na Mimi Kabongo te. Kaka Mimi Kabongo nde toyoka tozo mona ke Mimi Kabongo agira akoki kolobisa Rosie Muchopi te bandeko. Vie otozo vivre eza vie ya batatata nzambe. Donc soki nzamba décide lo alongola ka ba pema o apesa biso to kufa. To koma na biso belo côté. Alors c'est le moment ya kosala ba réconciliation. Donc eza moment ya ko se réconcilier na muninga. So oza na problème na muninga na okende luka yebo solo surtout bino bata théâtre. Boza bino na bino bokutana na ba tournage na ye barate. Pourquoi ba comédien na biso bozaka na ba guerre d'esprit moko esila kate na ebite pona ni ba comédien na biso bozaka bongo. Comment na Rosie Muchopi so moni Rosie Muchopi a jouera bien. Kota la Rosie Muchopi na Mimi Kabongo ba jouera presque ba rôle mondain moko. Rôle au Rosie Muchopi a joué ka Mimi Kabongo joue très bien. Rôle au Mimi Kabongo zo jouer Rosie Muchopi pe a jouer très bien. Alors nga nazo comprendre te pourquoi ba comédien na biso bozabo e po ani boza na haine. Pona nini bolingani te eloko wana nde ezopesa passe. Eloko wana nde ezolekela biso pona nini bolingani te. Ok kofunda muninga e passe la bisalu pona ni po balinga yo bayina muninga pourquoi ba comédien bozabo. Alors mams tropeso pe conseil oza mama ya motema munene omoni soki déjà ozo encadrer déjà batu donc oza déjà mama ya motema munene il faut que luka koyoka de matoi lukaka oyokaka litoi boyokaka litoi moko te tango oyoki likambo oluki oyoki koto yo oluki pe oyoki koto nde siko okoya oko analyser likambo ona yoki eske nani azana faute nani azana raison parfois pe bozalaka oyoki na likambo obetango pe kaka likambo pe eleki nango makambo nyonso te ezaka ke soko oyoki likambo il faut kaka o réagir na likambo wana eza vraiment malamu te. Donc maman na biso tango oyokaki pe likambo kokaya ko benga Rosie Muchopi na téléphone avant kutu o bloquer ye okokaya ko benga ye pe na téléphone ko tuna ye ata na yoki boye problème ezanini et directement to monaki si la bisalu a bloqué Rosie Muchopi a lobisaka lisusu Rosie Muchopi te et to moni na biso Rosie Muchopi akena ye kuna na famille Libota kuna nde mikolo avandi kuna nde mikolo azopesa makambu azozwa makambu. Donc Rosie Muchopi mikolo yo position na ye eza vraiment na famille Libota. Donc cause tozo mona lisusu Rosie Muchopi na SBT cause nango ezake posi la bisalu a bloqué donc balobanaka te pona kisongi ya muninga na bango ya théâtre ya ngwana balobanaka te donc apesi na ye position na famille Libota akoma na ye kuna wapi epai wapi ya mama na biso Belvi Kandi esika Rosie Muchopi akoma yango bozo mona na bata théâtre ekosilaka te. Donc en na théâtre ekosilaka jamais ata to pesi conseil ata to kiti to mati. Donc en na bata théâtre ekosila te pona makambo wana makambo ke o alongwe pa nanga poto lobanaka te na bloqué na bengani alongwa kepa muninga kuna na salibo akepa muninga yango wana bata théâtre bazolo banata en tout cas kokamwa en tout cas conseil nanga na Mimi Kabongo o bala kalate o kende France. Alors lobisa muninga tika muninga na kimia boza na kimia lelo nzamba ko de stats ba molimo na bino na ba binyemi boye kitoko te eza vraiment kitoko te. Alors si la bisalu oza mama ya motema munene kande to bengaka yo mams oza mama donc limbisa Rosie Muchopi limbisa ye débloquer ye Muchopi alobi ke soki o débloquer ye akoyela yo ba vérité ya somo oyo okokamwa. Alors débloquer Rosie Muchopi azaka ka mutu asala ke pana yo azande kuna mwasi. Alors débloquer ye na téléphone luka ye bo solola ekosala nango eloko te. Ngana comment on peut ça nga ici pechanga raison beaucoup mona ici pechanga alinga ne ba entourage na bino soute ka pona ba biloko o ka pona ba buzoba o ya bata théâtre bazana buzoba mingi yango bomona ba pechanga balongwa bazala na ba lisusu entourage te pona kaka makambo o. Alors si la bisalu to sengi yo vraiment bolimbisi yo ke la biso ba fan na yo ke la biso ba cook to sengi yo vraiment bolimbisi débloquer Rosie Muchopi na téléphone et ko bomana ngo pété et ko longola nango pe
complicité ekolongola nango pe mapeka na yo te ekolongola pe bapete na yo te. Alors débloquer Rosie Muchopi na téléphone azakaka muninga na yo mwasi. Alors bandeko na nga na yaki liboso na mio pona ya ko expliquer bino kaka boye. Rosie Muchopi ndenge azawana soki lelo sila bisalu abengi ye a jouer akoboya na ete po Rosie Muchopi abuya sila te azaka pe na problème na sila te ezande ke sila bisalu a bloquer Rosie Muchopi po ayoka yoka mingi atuna ete directement a bloquer ye yango tozomona Rosie Muchopi na SBT tokomi komona Rosie Muchopi kaka na famille Libota. Donc bata théâtre na biso bazana bankabri en na masola théâtre ekosilaka jamais surtout que bana basi bazebele mibali baza mukie en ekozalaka kaka mbote na balandi nyonso ya ici Beauté la TV soki zambano ya liboso okoti na chaîne na biso aimer commenter partager ekozala malamu mingi. Bisous, bye.